eloko ata toomona te. Lingaki yo mingi, Janina. Kito connaît l'engina moko le descendant prophète Kimbangu le petit-fils de Kuku Pemba asa zaka moko na ba idéologie na ebisaka bino ke yo goti kozala nga tenga pe na goti kozala yo te. Est-ce que yo zanga tonga na kozala yo e baina ndeni nga ko ase yo da wanani FM TV na moko le descendant kitisi micro précisément na avenue Kwilu na Masina na sima ya marché de la liberté o bino boyebi ba o bayebi nga na betaka sete na bakino bayebi o aza kino te là-bas o aza pe congolais te kende mupanzi Kulumba avenue yo Kwilu ebimiti na Kulumba o facha zo sala tenga na ebite nga mikolo na benge ka dora bino ba benga ke fachinga na benge dora et avenue ye kititi sep wane koti 15e rue. Est-ce que bala gisa sabo fongoli matoi bozola ndase na bandela lisusu bon simba bik na fait poto bandasko kokote zwa ngo simba zala na mupanzi to betasko masolo ya tevambana avenue yo makadam na ebite. Est-ce que n'importe quoi Mobutu ezalaka projet ezalaka to ezalaka te wana seri wana to bandili susu to n'importe le grand lion Moussa Kabila. Est-ce que yeto yete petit léopard aye Kabila le fils poto robenga ka petit léopard faut que pesa toujours mutu respect na wazala na kitsa bokonza Congo eza black tensa kave mais fachi beton dora à comprendre idéologie ndusa bana baole lanzala me abigete po mutuke koma po biloko koma foto bonsana nzela mabeza wapi. Est-ce que mabeza wana ezatela FM TV kitisi micro nango awa to mekampe koyoka population kotoyo bana kotoba mekampe koloba par rapport ya esengoni bana ngo ya nzela boyebika masolo na robosa na tena bato bayambinga kilelo soin to robeta pe masolo na ye azaka référence quoi kilelo soin na peso mbota trop FM TV na moko le descendant match se bandagit assez. La Fondation Maloua FM applique la vision de partage et d'assistance en faveur de différentes couches de la population. Fondation Maloua, Fondation Ezali, Fondation Maloua, Osalisa ba Congolais. Mato ya mayele ya kwanya ya nikakamboka na ye. Maître Maloua bibi totombeli ya Kongolia. Yone tete ya malili ya ba Congolais. Kasumaka kona kate. Ernest Mobimba tozali nsima na yo. Fondation Maloua espoir ma Congolais. Congolais boya tosima na maboko. Fondation Maloua totonga moka na biso. Maître Maloua Dili ya Congo, président fondateur ya Fondation Maloua. Tous pour le Congo, mwana mboka azwili kanisi ya malamu mpona kosalisa ekosunga bana Congo. Moninga malamu ayebanaka na ntango pasi ya lelo tomoni na miso. Fondation Maloua mosungi ya bana Congo. Maître Maloua azalika bonzembe apesi na RDC azosala misala ezomonana tosangisa maboko fondation ekende liboso. Les leaders incontournables de Luisa, Maître Cléophas Maloua Dili. Mkubwa wa Mugini, baba mwenye anajua kabula, tena anajua kuikala na batu. Beto sadisa ndi betu bwela ndi maboko, beto zitu soki ntwaji na beto. Ambassadeur de la paix du Kasaï central.
Bonjour papa. Comment on a? Comment on a Nzambi wisi shoria? Nzambi wisi? Wa muna woni wa? Ezala kimbala na kimbala. Kiyo? Ndambo pimbo. Micro FM TV kitia wa précisément nanzela oyawa. Plaisir nino koka ko expliquer biso nanu. Sentiment nino za nango nanzelo ba osela bino. Maloba ni okoka koloba. Pote ba imboka ba Olanda yo hein. Merci non pesa président Fati pourquoi ba président ebele ba leki ba kanti ko tia boulevard te na nzela o. Pourquoi euro dimne pe facilité biso ebele net ba kenda ba côté à likolo boye au côté à partir à Kulumba obimi direction na sima marché de la Liberté. Tout justement ebimi côté ya Sep côté à l'Humeté 14e rue. Ezo facilité pe na ba embouteillage na boulevard pour au côté à partir moutonné tia kende côté à ba gare centrale côté à l'Ikolo boyo côté la pe direction à Kulumba prise justement au bima côté à Nini ya Sep. Et ça peut bien rediminuer embouteillage. Merci pe na président de Asali Moussalana. En plus, Nzambe abati la epondenge azo travailler Moussalana batongo nyonso bazo travailler merci. Pour koto pe kitenyo meme biso développement pour activité belé et repousse na Mpanza Prince et créer ba créer activité na bango merci. Est-ce que misala ezo sala mapena? Misala ezo sala très bien. Tozo mona ba tupende bazo travailler chaque jour pe en plus pe bazana courage à travailler pour ils appellent à venir pour na biso pe batu oyo bazana ma presque ba mapan koto pour activité musupe e koti koto. Nzela ngo bimeli wapi e bandeli wapi? E bandeli koto yo na entrée ya Kulumba et que obima tout justement kota Sep na Limete 14e rue. Na ba nyonso ba Olanda yo koloba na bango nini o bazondi mate to koma misala ezo sala mapona mboka. Ba o nyonso bazolanda bandi mate biso tout juste toza côté avenue Quil. Côté entrée à Prince côté bandeli na Kulumba tout justement pour ekende ko bima côté à Sep. Musala ezo sala mapoto mona ba matériel les a bazo travailler chaque jour. Tout le monde a pensé que oui Musala ezo kende liboso bazo sala merci. Dora na dora nga na zolo bango dora na dora mikolo nga na obenga fachi beton te melo obenga fachi dora. Dora ça veut dire que d'origine donc lo wa malunga. Yo soko boya ngo etalio. Wana nga se muna pesi kombonga nga muna pesi son excellence monsieur le président Dora ezanga yi misala ya ngoyo mais moi muke jivumu libumu combien ya ngonde ba luka mais sala ya ngo pe l'esprit bien pour makambu pesa la pe yebika par rapport tangu nzele zo sale makoto pe batu pe fo badame mais que pe ko coincer yebika ka betali boko na mesa po par rapport bandeko na yo baleki na yo Bano nzamba pesio kamba magambo za la chitokot ndengwala te papa mbode papa comment nani comment Chirac ndego Chirac FM TV kitina emoko le descendant AC tonto beta masolo akoto ezande na mile na bino awa tozana wapi awa tozana marché de liberté en tout cas to sepeli parce que to moni moi mouvement échangé par rapport na ndenge ezalaki ya ko freiner mais à partir de là où il y a une direction Kulumba nde tomoni en tout cas moi développement ekoti donc nzele zo salema pena misala zo salema ka ezo salema makasi marqué loko tozo lelande moi divumu il faut to bakisa ba nini akolia nde kolia bilanga pe yango olinga bilanga te ko to be espace osala bilanga te espace ezate nzela nde pour que biloko ya bilanga ekota très bien comprendre que faut ba banana na nzela no OK eza bongo OK donc siko ko wa oloba siko nini na ba imboka ba Olanda yo partout na monde ba Olanda yo olingo loba nini ba bazondi mate que misala zo salema yo ko expliquer bango nini bon explication nga eza boye na personal merci na mutazo aki initiation ya ko tselisa nzela e o ya Kulumba po ekende na direction ya Tangwa zanga kombo mutu na biso eza président de la République Fati Beton Dora voilà. Donc ba changer kombo elongwa ki Fati Beton komi Dora donc signification Dora non bon eloko bien très bien OK nde to sepeli na parce que a changer biso ba activité o ezalaki freiner et komi éveillé to komi ko tambola mituka to parce que to zalaki ba poto ba zelo donc musique to poto a dégâts il y a dégâts makasi mais sikonde to moni. En tout cas, tout tambola bien, to pese merci makasi a continuer na misala ya bongo pour que na mbala ya sima eko kende liboso. Très bien, to kitsa micro na biso kuno na se poto zo momba image poto te vambanat. Boyebi mutasimba ka pota Yesu. Boyebi comment na et tangaka comment na bisikoza. Toleka. Te papa. Mbote papa journaliste. Ouais, awa toza sko na ngambo nini parce que toza na ngambo kuna, to esko na ngambo kotoko to ngambo nini.
Ngambo koto za ngambo quartier D. Nous za quartier 1. Donc quartier 1 kuna koto D. De D koto pe to mon appel koto sengoni bozana d'abord premièrement. Wale sengo makasi de to moni pena donc fatia ça ça so musala o to za. Kolo na mo benge Dora. Dora oui. Voilà. Obi Dora non? Oui. Et l'ingolo bani. Dora là donc c'est que donc danser mamno c'est na quartier Dora. Kitokos. Donc a toujours supporter de tout le monde passe tout ça dinda ba mai ambuli za danser so donc beba mingi na ndako. Bandaka musalo bandi to za benda ko sepela. Tout ça pendant que c'est payé, tout le monde peut traiter les choses ça, ça mon pour mon yango, tout ça c'est la case 6 ça, tout ça fait. Est-ce que beaucoup battent là et loko malamu? Beaucoup battent là, ma case jalousie penza. Et loko nyoko senga na ba mama oyo bateka ba matembele, bandeko na biso bateka ba dendon. Est-ce que oto bengi na munoko na biso linga la terrasse za ma million ko bwaka ma ba matiti wana papa? Terrasse waka bilo te. Tu faut te protéger ngo pour ça kimia. Terrasse waka bilo na kata kimia, terrasse te. Terrasse fait ça vide, mais qui est à l'aise, puis surtout à l'aise, bah tu vas venir là-bas, puis comme à l'aise. Je suis content que Mouvandi à côté, au Senga na base, il n'y a ce cotonine. Na ko senga na kimia zala, espère que l'une zala côté balongolango, pour ça que la guerre va petit soit bunda ko wela blo kwa ba longola espoir na, tout va na nenga kimia basi ba sauver biso déjà pour zo ya, comme c'était miné comme normal tout c'est là. Moi le basuka la bana ya quartier D Masina. Le basuka la 5 bana quartier D, ba ti espère que l'une ba ya ça na poa. Tout va na kimia, parce que la bonne exception là, tout ça, kimia tout ça à l'aise. Bana Gishasa, Asazaka, Morona Betana, moi et l'autre, Botimbara, Marango, par rapport. Oh, il y a une signification, Bobika Marango, tant Betida, ça veut dire que orgete, topellatite. Viens d'or, un esprit bien, son excellence d'or, Fachi Beton, Yarolobaku, Terre au Sambate. Nazo sala pibité mais na otalisane misala. Oui. Pour peut-être mutumo individuellement à Goloba que non, a pesa que combien? Bon yo a pesa que combien? Pour yo loba a pesa que combien? Tikanga na loba. Nazo sanga na ba nyoso akoto que non bon mais kempe ko batela eloko malamu. Terasete ko lukatozwa salite na ndako ya ko bwaka yango na tanga mbula. Na ko sanga na ba nyoso ba chef a quartier so ko moni ndengo la kanga. Afutaman parce que ce qui est tondi mai wana terase koya eko sali leko déborder eko tala mapangu lobi boko finga boko lobake asalaki boyete asalaki botandis que non misala ngo ezo salema naebi bande komo ba ebsinga ke libumu mais libumu po mutu kabilo ko kota fo nzele salati l'auto supporter ka zema 9 mois ya na pe dajeté moi na pas robotama olobi zema 9 mois botama kaka donc to chaka na se Bika par rapport à Sazana Tere, Keba Orge, Keba na pelati, nana kozwa carton, nana kolongola. Makambo ya ndengo na betaka siffle po basenga na betaka nani atakaka. Mbote ndeko. Ouais, mbote papa. Komo nani? Komo na ngai Bodrik. Ndeko Bodrik awa toza wapi? Ah, tozali na quartier D na Avenue Kulumba. Quartier Kenda Sango. Quartier Kenda Sango pena eyebani pena mokili mobimba Kongo mobimba. Quartier D pena Kenda Sango yango bisika tozali. Na mona ba machine esa ni elongolaka salité to koma. Bon, tomoni pena ba machine ezolongwa salité te mais na ndenge pena tomoni li musala par rapport ndenge ezalaki na ndenge komo kena tuka musala pena ezosalama. Tomoni pena ezalaki mwa salité mais tomoni pena tracteur ezoya ezobongisa ngambo tingambo kuna bomona pena tomoni pena musala pena ezosalama vraiment en tout cas makadame esalema pena. En tout cas Fati Beton, Fati Dora, en tout cas papa, en tout cas félicitations père. Biso tozana simano père boye pena biloka boye zalate na kati ya Congo to tsala monate bayo balika to monate mais réalisation au pena esali biso bien pena biso bana changu bana quartier de bana masina to sepel pena na réalisation au pena zo sala mavuma pona biso na ba nyoso yo ba luka ba bwaka po ba ko tshaba ka ba niveau ya loko to bing ba terase siko ko senga na ba mama nini ba wa mapangu. Bon, iloko na kosenga na mutu nyonso azala responsable na lupango na ye. Omoni boye déjà ba mbongo ba bazobebisa ba mbongo ebele sokinde. Soko ebike no foza na bisika mo boya kobwaka ka ba matiti ko tsa ba tono ba nini ebike no soko tondi bata ba poubelle balika na kopesi bango to ozwa wana moko butu ya ndaku ba luki bisika okende koboko mena ba carnivore en tout cas to ko sepelate vraiment pour na biloko. En tant que Changolis, moi na Chango ogoloba nini moi mbote na moi 2-3 ba omona yo. Bon, en tout cas, moi, je suis penza na bao balinganga mingi na pesi côté à mon papa na ngai tonton Chofano yeyo
topesela kaka bamakambo mpo ndenge ezalaka twana mposa nzela ezala bia biso bachauffeur mobu okokuta bitaboye otelemisi na re la firenze ozali mpe mwa système nde ezalaka mpo oyo eza kala mingi te eza are firenze comprendre déjà molokai wa molokai are firenze yango oyo do tondo telema to bando tikala te to koto obele lo tikali koto bena do kote bena kote makambo ezalaka bon malay bon te bon Marlène les amis kota batama ba voyou biso ba voyou pina bazalaka te biso toza bato baza bien éduqué en tout cas ndenge ezalaka mais en tout cas na pesika basalamu ebele kote baya ya o bazana ba mboka musika boye bake biso pe na bakini koto makambo évoluer bo bulaka pe kini po lobi ça ba retard te après po ozala rela firenze wane lobi mutapesa ki kombo adora fachi beto dora na dora ezanenga ase soko boyi bandela no ka Congo est-ce que koko bandela Congo ngo soko koka total pe misalati toleki mbote yaya komo nani komo na mama Vero mama Vero to ko kuta awa tozana wapi tozali tozana kolumba esika o biso tovandi en tout cas topesi Fati merci to sepeli tozane Saidali to sepeli tozane sengo makasi ne bazo bongisela biso tozomona tracteur ezosala prince eleki tozalaki na matiti me lelo yo tobimi penza na nzela penza oyo papa Fati akaniseli biso yango topesi ye merci tozana esengo makasi. Est-ce que mutuna mususu lena tuna yo lelo so basaleli bino nzela o terrasse boko bongisango ba matiti na bino ba matembela pondu ba pampex abana bobano boka ona kati te mama. Bon nayebi te po ndenge tovandeli mutu na mutu na ndenge na yazo vanda neti ngai na kosepela te nazwa matiti ya matembele obienini na tia na terrasse ndenge tozali amai eza pembeni soki nasali matembele na ngai natie matiti na nga na sachet nake kobwaka yango na mai wana ezali mpo na nga bo mpo na bato mosusu nde nayebi te me mpo na nga nakobongisa esika oyo na vanda mwa lelo basuka kasi mpo na kokabwana yo bayo nyonso bakolanda yo to bazolanda yo oyo balandi nga nakanisi bayoki ndenge nalobi esengo eza makasi ndenge pe tozomona bino boye esengo oyo ezosalama na kati na mboka oyo toza nango esengo makasi. Merci beaucoup. Yango topesi merci. Ezosalama. Merci beaucoup. Mbote papa. Komo nani? Kombo nanga Ani. Mama ni esengo ni awa na tozana wapi? Oko expliquer na ba imboka po ba mekampe ko comprendre bisika toza. Awa tozana quartier de Masina. Tozana avenue Kulumba. Tozana posa kaka ya avenue Bonga, Prince Kota, bandako ezwa Valère, biso pe to sepela pona Fati Beton. Mais misala ezo salema te pe nazomona o bazolongola ka matiti to fantasy to koma. Misala wana bandaki bandaka la bazo sala ngo tato pito balingi neti balingi te. Tozana posa ba longola biso fulu ba bongisa nzela salite longwa yangwana ndena lobi yangwana na ba nyonso bazolanda yo kolobela bango nini parce que tozomona na ngambo kuna déjà si bache da ba terrasse to bengi na lokoto lingala moi ba sopi da mabanga est-ce que nzela ona rebani na wapi peso kesuka wapi nzele bandi boye liboso le bandeli na biso e bandeli aveni nde balabala bandaki bakataki basuki babandi na quartier 1 siko na moni na 1 bakomi na pan yango pe lelo babandi pe ko sala pa na biso yango to sepeli pona Fati Beton akoba kaka na kosala musala na ye abongisa pe makama misala po biso pe to sepela kolona ko mo benge Fati Dora merci mingi to pesi merci na Fati Dora to sepeli mingi Fati Beton Fati Dora tozana esengwa trop bana kisasa bana ya bamboka nyonso o bozolanda biso bisika boza il faut comprendre bana tango asaza de anesika ezalaka toujours ka ndengwana asaza muninga ya baleki ebele donc bozomona misala ezo salema na kosenga ka ne logo moko ka keno misala yesuka te bomeka mpe ko silisango tina suka esala ta mwa esengo ya libota ya biso ya Congo tozala mboka musute biso tokokendele na ebisaka bino ke a part mboka oyo na mboka musute bana babela Fati Dora koto donc Fati Dora donc GDG quoi sali prince oil toza menace na kuluna il faut batela biso souci ate kozala na se maya ntsanga po dérangement ezali koboto la bambongo
kobotola bato basaki kobotola ba telefone wana message ke mbala moko pa mon général John Blaise Kilimbalimba biso souci ati ezala na se ya mai ya ntsanga place bazosala veni kulumba batiela biso souci ati po tolembi kobotola ba telefone bambongo bana kobotola bato bamasanga ka bongo atia biso souci. Ça va, merci beaucoup, à suivre. Mbote papa. Comment nani? Comment on a ma mère? Ma mère a tous awat. Ah tous a combien masina? Combien masina quartier ni? Quartier de avenue Kulumba. Avenue Kulumba. Et sengoni noza nango komona misala nazomona ba tracteur est-ce que yoko longola ka mabele to yoko sala pena musala. Nazana sur makasi. Nazana sur makasi. Po atotunda mai. Totunda ba mai ndenga osakana te. Totondi mai mingi na sepeli. Faut-il de béton ayeli biso ba traiter mo bo sabise sika. Point petit dépôt d'ora. Et ils sont traités morts et bon sabi c'est sika pour tous habiller pour moi étonner la bisoté. Biloko bébé biso bandaku. Boto zini na mizo ku ba mai nesa na kata ndako na kata ba chambre bima biso kana lelo. Est-ce que mutuna musuna otuno nanu lelo soki basaleli bino musala oyo pont terrassé. Bino batalibo sote akobwaka basalite na terrasse kotinda kabana. Te tokotika ba kobwaka iso basalite te. Batu ba utaka musika nde bayaka. Webe inconvénient kobwaka basalite na baba na kata terrasse sala nini? Et ça la kama besa la salité. Et ton di saramai. Et ton sa pe mai. O mai wana suka na wekenda wa. Et kende sika mo te kangamaka. Après donc ko kangama après ko ko te biso sino bandako. Wana suka boko finga suka fatidora. To finga su fatidora te. To finga ete to sa elo moti. Ba finga pe mo konzite hein. To tira ko finga ete. OK, sikoyo esengo lilobani okolo bakasi. Liloba ona oloba na sepeli mingi. Na sana esengo asala biso prince mai kotonda biso lisute na sepeli biloko bebi biso makasi na bakati bandaku na sepeli na sana esengo makasi. Je crois que population bazato ala kati ya masina hein quartier 2 oh là là oh là là oh là là oh là là. Bote papa comment nani comment nga mama Lumengu Antoinette. Mama Lumengu Antoinette na vana na Kwilu 25. Kwilu 25 oui. Esengo nini ozala ngo komona yo nazana esengo makasi na ndenge na telemi awa po biso na mbuto telemaka te mpo na mbula mai tozaka monda ndako na ye topoli me ndenge bosaleli biso topesi bino merci me tolobi boy biso tozali esika mai mosala bosala kaka na sanzo oyo ewumela te parce que mai oyo ezaka mabe so tokomi kaka na 9e mois bokosala te bokokoka te. Et là on a besoin de merci. Boya ko sala biso mo sala ici la biso besoin de valeur. Pour to za bata mai ba 5 biso. Mais le lo biso to komi so na mai to ko bata valeur. To zipo. Merci. Mama lobi merci bazale na valeur te. Le lo ba komi na valeur po bocheli bango makadam to koloba ebelete bino moko bolandi. Merci beaucoup. FM applique la vision de partage et d'assistance en faveur de différentes couches de la population. Fondation Maloua, Fondation Ezali, Fondation Maloua, Osalisa ba Congolais. Moto ya mayele pe ya kwanya ya lingaka mboka na ye. Maître Maloua bili totombeli yo Kongonia. Yone tete ya malili ya ba Congolais. Kasumaka kona kate. Fondation Maloua, espoir à ma Congolais. Fondation Maloua, Maître Maloua, ya Congo, président fondateur, ya Fondation Maloua, tous pour le Congo, mwana mboka, azwili kanisi ya malamu. Kosalisa ekosunga bana Kongo moninga malamu ayebanaka na ntango pasi ya lelo tomoninga miswe Fondation Maloua mosungi ya bana Kongo. Botso olanda lolenge population ba ya Masina quartier 1 quartier 2 avenue Kulumba ba expliquer bino sentiment plaisir o bazalango par rapport ya nzela oyo. Yado Rafachi oyo a signé ba contrat oyo a sali ke pote misala e salema ndenge za wana. Je crois que boza ebele ya Rolanda
lolenge bango balobi ndenge eza wana ebele koloba eza te population basengi kaka ke na nzela oyo bameke mpe kosala yango plus vite possible par rapport ya mbula ezoya et suivi bato bazwi marché oyo bozala na mitema malamu ya kosilisa misala oyo ya koleka ekosala esengo mingi ndenge eza wana par rapport ya makambo ndenge ezali je crois bomona toza katikati lolenge bazobwaka bakayas mpo misala ezosalema nango bamituka yango oyo bozomona lolenge misala esalema twana ebele koloba te ke vamba na bomoni dora na dora makambo esalema tokoloba esu nini bozalaki ebele kolanda biso tozala nga moko te toujours na kati ya terrain na le pire petit par rapport boyebi kaka onga la benga le boga ya bakaméraman nyonso pardon FM TV mais par rapport oyebi ka photo bende makutu ayeba nde ko comprendre que kulutu akotikala kaka kulutu biso mpe lolenge to respecta bakulutu yo mpe respecte mpe bakulutu oyebi ka makambo yango tokoloba nini merci na bino merci na Detemuya merci na équipe technique mobimba sans oublier maître Billy Malou à Cléophas yoyebi ka mon boss match ese siliti lingaki yo mingi Janina Baba,